Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala à manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et comme pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.